Voilà, Banabilaka, tout élément poété, tout longisa Congo. Et à solo, tozali na devoir patriotique. Que moko na kati na biso, a tellement poété, tout longisa Congo. Ya solo te toko céder l'intimidation te banguna. Nous sommes là, vigilants et déterminés. Na Congo ya yebei, bulusi kimbao. Na Congo ya mama kipamvita. Na Congo ya tata nzambi ya mpungu tulendo. Ya solo ke ntango oye koki, moko na bino zonga simati. S'il vous plaît, mes chers amis, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, moko a cédé na panique, moko a zonga simate, parce que to komi na tango yango, oyo départ ou disparition ba dinosaure. Na tango ba dinosaure komaki ke ba disparaître na monde, ba pousse qui ba cri. Ba cri ba pousse qui avant la disparition, ba joie qui tout que non, to okidete. Mais comme Israël qui est la kaya Nzambi, Nzamba lobi non, votre temps est fini. Voilà le temps de ces dinosaures qui croyaient le maître de ce monde. Le temps est fini. Maintenant, comme les Camboya, du passé. Oui, du passé. Croyez-moi, mes chers amis, parce que Mvuluzi aya lobi, oyaye komi, lolaka, ya Mvuluzi kimba. Oh! Kalezalaki, la voix du peuple, comme lui tétété. Arrêtez ces histoires-là. Ezali, Lolaka, Yambuluzi Kimbangu. C'est la voix de Mbuluzi Kimbangu. Oyo toyeli boso na bino poete. Toyano na bino, maye mazali koya na mabele kolo Congo. Mes chers amis, ne vous en faites pas. Toko kende. Tina suka. S'il faut que chacun de nous abîme sa poche naïe, que to somba pendant télévision, oya biso moko longwa na makambo, on va le faire. Pour la biso vérité feye bana. Mvuluzi alobi lolaka na ye voix oya ye. Oya bankoko na biso, il faut to kumisa bango. Il faut to ebisa bango ke oui bankoko na biso ba telemi. Bobomaki bango, osalaki nyonso bo détruire bango, mais bana na bango balobaki ke oyo ya biso bana bakobima. Bakokende na bamboka étranger, bakoyeba minoko na bino, bakoyeba mayele na bino, bakotanga na bino ba classe moko. Bawana bokokosa bango te. Ezali nde yo. Ezali nde yo ndeko na ngai, yo nde mutu ozali pointé. Oui, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, mes chers amis, ce que nous devons faire, pas seulement nous, mais avec nos enfants, les enfants ici de la diaspora, nous devons tous travailler ensemble, les informer. Mes chers enfants, il est temps de se mettre debout, de savoir que pays nabiso na pays nabiso. Et la cannabiso est bali pour poussana. 2022, limite, la clôture. Au leki 2022, au côté de ma belle kachopa, te kongote, mawana yo. Mawana yo yo mokote, même mawana yo, na banana yo bokolela. Papa, maman, eko la passe pour na yo, oko regretter, mais ah, na kende ki na kanisa ki kena, kona na tika la poto, mais aujourd'hui, kakuna ke bandeko kuna, bana bisengo, paradis, bazongi na paradis, yo tika na enfer. Balbela ki bino ke Lola, to yaki ato kanisa ki taki Lola. Oui, Belgique, to no benga ngo Lola, même benga on a le Lola. Non, nso kate dali enfer. Ba kimisa ki biso Lola, ba même biso na enfer. Mais du fait ya ko vanda na bango to étudier bango peuple yango dans la kaboyo. Et voilà, tangi na bango ba classe moko
tokina bango esika moko tovandi na bango na ba supermarché moko tolie na bango na ba restaurant moko tokoloba ke non oyo bazali batu te. Oui, effectivement, et bazali batu te. Bazali batu te parce que bato balingaka mabe ya moninga abomaka pour ses intérêts à lui personnel individuel aza mutu te. Aza se comporter lokola nyama. Et voilà, nous, la kati ya VP Kalava du peuple Congo, nous laka voulu topesaka lusako, topesaka liboso matondo na yeme. Tata Nzambe ya mpungu, Nzambe ya mpungu nzapa komba Congo mongali. Nzakomba, vili mukulu, mawiza, bakomo nyonso bankoko na biso bankoko na yo, babelelaki mama betaka mabolongo na se, loba papa mama, tango na biso ekoki oyo, tu dois récupérer Kimpwanza, tu dois récupérer souveraineté, tu dois récupérer mboka na biso ya Congo. Papa, maman, oya bonsoir, mwana ke papa ayaka na ba distraction c'est une vérité. Et les autres n'aiment pas écouter cette vérité, mais nous sommes obligés de le dire parce que Ezali, Lolaka, Yanvoulouzi, Kimbango, Oyebango Nyoso Bayebi. Voilà mes chers amis, Banasome Kolo Congo, abonnez-vous massivement. Oui, boyebi elokoni ne sa elekela kibiso ba bayeba kite ba beta kibiso ka bamba na banko ka bamba na virus oyo ebebisi chaîne na biso to banako belela Lolaka ya Mvuluzi VP Kalava du peuple Congo. Mais toko regretter te poete mikolo mikomi ya kotanga na misapi ya maboko et comme ya kotanga, croyez-moi boko yoka, croyez-moi mikolo komi ya kotanga. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt à vous faire voir aux autres que non, moi je lis pour mon pays, pour ma nation, pour ma patrie. L'obéla ben bateau on le que non. Vous partez là chez nous, menacez nos frères des autochtones. Attention, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Si Tshilombo est en train de vous mentir là, pour dire que oui, parce que non, je ne sais pas qui manipule qui. Je sais que c'est Tshilombo qui est manipulé par les autres. Nous, on s'en fout. Il n'y a plus de secret là dans cette histoire. Nous savons que vous êtes en train de manipuler Tshilombo, mais Tshilombo n'est pas le peuple Congo. Tshilombo fait partie du peuple Congo, mais ce n'est pas à lui de décider pour le sort du Congo. Nous sommes très nombreux. Réveillez partout au monde entier. On dit, finis vos histoires-là de la démagogie, mensonge ou ouengi. Vous avez menti, vous avez tué nos frères. On ne savait pas, vous êtes venus comme des libérateurs, étant si vous étiez des agresseurs. Des agressés, des assassins, des terroristes. Vous êtes venus au nom des organismes internationaux. ONU, MONUSCO, tout ça, et on a compris que non, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour nous sauver. Bien au contraire, ils sont venus pour nous détruire. Aujourd'hui, pour qu'on a quatre informations à biso, ni les tuer bino lelo, ni les alliés pour les canacats la police, pour que ça bino que tous ça sous na tango wana te, oyo ya keba kosaka ngana yo, to ba kosaka ba parents na biso, to ba kosaka biso, to komi na tango wana sute po, tango komi ya vérité pour les. Voilà toko banda na vérité pour les pour la koloba ya solo information ni tueli bino na mokolo na lelo. Voilà mokolo na lelo toko bino oyo komba ezali ko sala rage. Komba non frère. Bande ko bazali ko bunda na kati ya Congo. Yo bisi bino déjà bo moni tolbe que l'Armageddon aux quatre coins du Congo. Armageddon, la guerre sainte na quatre coins du Congo. Mes chers amis, il faut vous informer. Bon, ma kataki biso 2-3 jours, mais Nzambe pas l'oublier. Attention, na yesikona, Lolaka ya Mvuluzi Kimbango. Communiquez ça à tous nos amis. Il faut que biso nyonso tous à informer au même moment parce que comme na tango ya bo, tango ya frère, tango infoué, l'air assuré. Voilà, guerre ezali koleka na kati na est ya Congo. Na moment où tous ko lobela bino bitumba mokili mo bimba esangani. Monde entier, ba force nyonso o kakeno force ba mso bomba nasi batie bat. Mais batu na bango baza ko kufa. Combien? Ou 10, 15, 16 morts. Oui, qui? Des Français, oui. Des Belges, oui. Cache-les, ne dis rien. Ils sont toujours là. Mais ba yebi, bazo bomba bibembe. Et comme les kamako bomba bibembe, mes chers amis. Monisco bibembe, et so lo ba souté. Nien.
Dites la vérité aux gens. Vous êtes partis faire quoi au Congo? Nous, on n'a pas fait appel à un pays quelque part, à une nation qui nous venez au secours. On n'a pas demandé cela. Vous êtes là au secours de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est le voleur numéro 1. Et aujourd'hui, il est ami de tout le monde. Vous n'avez pas honte. On se pose la question si vous n'avez pas honte de dire que oui, Paul Kagame, allez-y. Oui, Paul Kagame, allez-y. Si moi, je me mets debout devant un magasin, supermarché, je suis là debout, je demande à un petit là, à un garçon, je dis, vas-y, va voler. Vas-y, vas-y. Moi, je t'attends. Il vient, il part, il prend, il m'amène. Et vous, de la police et les autres, vous observez. Vous partez et l'enfant est parti, il prend. Ou le jeune homme ou un monsieur que j'envoie. Moi, je suis là debout. Je prends, je mets dans ma voiture. Oui, allez-y encore. Allez-y. Allez prendre. Les garçons vont, il prend encore. Il vient avec. Vous observez ça dans vos caméras. Qu'est-ce que vous allez dire? Il faut laisser ces petits-là commencer à aller à chercher. Et comme ça, moi aussi, je prends là, je fais aussi une boutique à côté. Oui, vous savez qu'il va prendre des choses là-bas, voler dans ce magasin-là et venir avec. Vous, les gangsters, vous êtes là. Oui, viens avec. Mettez-la ici. Viens avec. Mettez-la ici. Moi, je vais construire chez moi. Je vais construire l'histoire que j'envoie les gars là pour aller voler. Et c'est normal. Qui peut accepter cela? Le jour que vous allez attraper ces voleurs-là dans votre magasin, vous allez pointer les doigts à qui? N'est-ce pas celui qui envoie ces gars-là? À qui nous allons pointer les doigts, nous maintenant, nous Congolais? N'est-ce pas aux Allemands? Les Allemands qui aujourd'hui, quoi qu'en construisant leurs véhicules, les véhicules, comment on appelle ça, les véhicules électroniques, les véhicules avec des batteries coltan du Congo, cobalt du Congo, ils prennent les histoires et disent, on ne va pas lâcher, nous, il faut continuer à voler. Il faut envoyer les gens. Et vous ignorez que les responsables de la maison du magasin que vous envoyez Paul Kagame pour aller voler, il est déjà éveillé. Il est au courant, il vous attend, il dit non, n'entre pas dans mon magasin. Toi, n'entre plus ici, dégage. Et voilà, vous cherchez un groupe de gangsters. Non, il faut aller par la force. Dans ce magasin-là, c'est notre magasin. Il faut casser la porte. Il faut chercher tous les quartiers. Venez, nous allons détruire ce magasin-là. C'est ça, il n'y a rien à cacher. Nous savons tous, c'est comme ça que ça se passe. Arrêtez, ça c'est ça que ça se passe. Il n'y a plus de secrets. Vous allez donner le secret à qui? Il n'y a plus de secrets. Nous sommes au 21e siècle, l'ère de la vérité. La vérité est là en face. Et oui, il y a un groupe de gens qui se disent multinationales, qui se disent des grands de ce monde, qui sont derrière Paul Kagame, qui poussent Paul Kagame d'aller voler au Congo. Et voilà, il faut bien dire, parce que quand on dit les termes que non, ils sont en train de piller, les autres ne vont pas bien comprendre. Non, on dit, ils vont voler. Donc, Paul Kagame est le grand voleur, Ali Baba, qui va voler au Congo et qui est soutenu par MONUSCO. MONUSCO qui pousse Paul Kagame, allez-y, nous on va se maintenir pour cette histoire-là, notre complot de voler. Donc, ils sont au Congo pour voler. Il faut bien dire. Mes chers amis, ne cherchez pas beaucoup de mots parce que ça va être un peu difficile à nos enfants. Piller, c'est quoi? Papa, dis-moi, quand quelqu'un dit il va piller, c'est quoi? Il ne va pas comprendre. Il faut dire la vérité qu'il va voler. N'utilisons pas les termes qui cherchent à camoufler les choses. Dis, Paul Kagame, c'est un voleur. C'est un groupe de voleurs qui s'organisent comme ça. Nos enfants vont bien comprendre cela. Merci beaucoup pour la compréhension. Voilà, mes chers amis, le combat et la confusion qui règne encore. Confusion, ils allaient régner, ni confusion en ce moment-là entre les Tutsis. Entre les Tutsis qui se posent la question, de ça qu'on y est battu, biso to yebaki ke mokili ezali ya biso, to yebaki ke Congo endimaki biso, to zalaki na Congo to bane ko lia bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Congolais ne veulent plus de nous, les Congolais nous ont chassés. Pourquoi les Congolais nous chassent? Voilà, ils cherchent à se poser les questions. Pour nini, ba Congolais ba bengali biso, na mboko na bango, ba yambaki biso bien. Voilà la réponse maintenant, c'est la confusion entre bango. C'est la confusion entre bango, nakati ya, comment on dit ça? Nakati ya batuti, nakati ya lobbying na bango. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les Congolais ne veulent plus, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentir autrement. Ubwenge. Et allez entrer. Non, vous avez gâché.
Non, on était bien, voilà maintenant où on va y aller. On nous a chassés. C'est quoi cette histoire? C'est Paul Kagame, Bérois, Moïse Nyarungabo, tous ces groupes-là de mafieux. Aujourd'hui, comprennent pourquoi. Pourquoi le passé, pourquoi il fallait prendre Minembwe, il ne fallait pas. Si on savait, on n'allait pas chercher à prendre Minembwe. Il fallait négocier autrement, mais voilà, ça tourne très mal. Entre Bango et Komi et Bebeli Bango, Bakomi Koswana, Batuti, Batuti, Bakomi Koswana pour votre information, va y éviter faute à nani. Oyo appelle ça faute à Oyo, faute à Yoru Berwa, parce qu'il était parti trop en vitesse, en besogne. Les gardes tu as déclaré la commune de Minembwe, et voilà les autochtones, on ne savait pas qu'ils étaient prudents, ils ont compris qu'il faut mettre fin à cela. Et maintenant, ils tournent les barreaux très mal. Ils s'entendent plus. Et voilà, aujourd'hui, ils sont chassés du Congo. Ah, il m'a l'air année. Et voilà, ben, de Kolabiso, pas obligé à Kubunda. Avec qui? Avec les gens, des voleurs. Donc, nous avons la guerre avec des voleurs. Donc, chez nous, à la maison, les voleurs sont entrés, mais ils veulent plus sortir. Ils veulent toujours s'engager pour tuer nos frères. Et voilà. Mes chers amis, pour vous, calmez-vous. Nos frères, bandeko les autochtones qui combattent là-bas, Nakacha Est, Balobi, mes chers amis, ils sont entrés plein on peut s'amener d'informations, mais pour commencer, on vous dit, calmez-vous. Qui a déjà vu quelque part ou entendu quelque part que non, Nzambe a Koufa? Ceux qui voient que Nzambe a Koufa, calmez-vous. Il faut être très content que selon la prophétie, il fallait Bakota, comme on écrit dans notre titre, l'Armageddon, c'est la lait simple pour non, la lait simple de nos ennemis. Il n'y a pas de retour. Vous entrez au Congo, malheur à vous. Et vous allez vivre cela que ça va chauffer. Et dans l'entretemps, nous allons encore parler de l'insécurité. L'insécurité, quand les autres trouvent comme argument, non, nous allons intervenir parce qu'il y a l'insécurité au Congo. On se pose la question, d'où vient l'insécurité au Congo? Qui sont à la base de cette insécurité au Congo? Les Congolais, entre eux, ils cherchent à mettre l'insécurité. Qui parmi vous ou parmi nous peut dire que oui, moi j'aime bien que Nazaranaga tue l'insécurité? Personne. Personne au monde qui peut accepter cela. Et voilà MONUSCO qui est confondu dans leurs termes, dans les modèles démagogie, ils vont nous parler de cette histoire. Il y a confusion. Voilà tout commencer si je n'ai la MONUSCO réaffirme son appui pour réduire les menaces des groupes armés sur la population, c'est ce qu'ils ont utilisé comme terme, sur la population congolaise. On dit démagogie. Ces gens-là, ils croient où? Ils se croient où? Battu à MONUSCO ou l'ONU, la communauté internationale, s'il faut généraliser les cas, ils se croient où? Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je pense qu'il faut répondre à ces responsables de l'ONU. Mes chers amis responsables de l'ONU, je sais que vous allez nous suivre. De près ou de loin, vous allez nous suivre. Nous allons vous mettre un peu au courant de ce qui se passe, que vous ignorez. Je sais que vous n'ignorez pas, vous savez ce qui se passe, mais vous faites semblant. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous oubliez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les progrès de la technologie. Les progrès de la technologie moderne. Vous avez oublié cela. Et les signes du temps, vous avez oublié. C'est parce qu'on croit que vous vous trompez. Vous voulez tromper aussi l'opinion internationale comme nationale au Congo, comme quoi que vous venez là pour sécuriser les Congolais. Et mes chers amis, ils savent tous, nous savons tous. Il n'y a plus de secrets en ce moment au Congo, il n'y a plus de secrets partout au monde. Nous savons ce que vous êtes en train de faire. La nouvelle technologie nous a amené. Votre nouvelle technologie nous informe chaque seconde. Toute manipulation, vol organisé, tout ça, nous sommes au courant que non, ne suivez pas ça. Pourquoi nous autres, on supplie la télévision, vos télévisions? Nous savons que c'est contrôlé par 5 personnes. Vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme information. Qui ne sait pas ça? Nous savons cela. Et voilà, il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Vous voulez réduire les menaces du groupe armé. Quelle menace du groupe armé pour d'après vous, sécuriser les populations? Quelle population que vous parlez? Des multinationales ou vos ambassades
où cette population que vous avez massacrée 18 millions? Ça, on se pose la question. Quelle population que vous voulez sécuriser? Vos populations de multinationales ou nos populations à nous qui sont malheureux parce qu'ils sont victimes de votre système? Arrêtez. Arrêtez, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on se pose la question, qui terrorise qui? Qui tue au Congo? N'est-ce pas vous autres? Si aujourd'hui les Congolais pleurent, 18 millions de Congolais, qui sont à la base de commanditaires dans cette histoire-là, vous avez longtemps caché. Ne pensez pas que nous sommes encore en l'an 1996 ou 96. Et quand vous êtes venus, vous avez dit, oui, nous sommes des libérateurs, nous voulons vous libérer. Maintenant, si vous essayez, on va dire, écoutez, arrête Ambongo. Et arrête Ambongo, arrête Fayou, arrête Jean-Pierre Bemba, arrête, nous savons, arrête Félix Tshilombo. Il y a plus de secrets. Aujourd'hui, nous savons que c'est du mensonge. Personne ne va encore mentir les Congolais. Aujourd'hui, nous savons que tout ce que vous voulez faire, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Arrêtez, madame la responsable de la MONUSCO au Congo, arrêtez. Arrêtez de dire n'importe quoi que vous voulez aujourd'hui aider les Congolais sécurisés pour les menaces qui guettent les Congolais. Quelle menace? Qui menace les Congolais? Qui terrorise les Congolais? N'est-ce pas vous autres? N'est-ce pas vous autres MONUSCO? N'est-ce pas vous autres multinationales? Arrêtez cela. Nous savons que vous êtes là avec Paul Kagame ensemble. Et vous êtes auteurs de ce qui se passe au Congo comme massacre. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris. Mes chers amis, Tokei Nakati Yamozindo Yaktolite Nabiso, Tobandi, Parc ya Virunga, détruit par la société Soko. La société Soko, je pense que beaucoup parmi vous, Bayoka qui a votre société Soko, ou les élèves anglais, là-dedans, il y a aussi Total. La société Total est là-dedans aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? La société Soko et la société Total sont ensemble et comme ils ont beaucoup volé au Congo, beaucoup imprimé, ils ont changé les noms d'appellation. C'est comme ça toujours. Quand ils savent que les gens parlent trop d'eux, ils changent d'appellation. Et voilà, aujourd'hui, ils sont qui? Ils sont Pharos Énergie. Pharos Énergie qui est toujours là où il disait hier que non, c'est notre parc de Virunga, protection de la nature, protection de la nature. Et dans l'entretemps, ils pompent du pétrole là-dedans. Ils s'occupent même plus de gorilles. Bonobo. C'est-à-dire qu'ils détruisent tout dans le parc à Virunga. Les gens au Bayébité qui sont là-dedans, quelques Allemands qui sont là-dedans, les Anglais et les Français du total sont là-dedans. Et voilà, ces gens-là qui se sont organisés pour piller les richesses du Congo, pomper le pétrole du Congo. Ils font semblant parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, la protection de la nature. Nous voulons bien respecter la nature. Patrimoine classé, l'UNESCO, mafia. Mafia, mes chers amis. Tous ça, on a pas été tout la vérité pour les policiers. Eh oui, vous êtes des démocrates, non? Il faut supporter cette vérité. Il n'y a plus de secret. Oui, vous avez empêché de parler. Fermez les bouches. Non. Nous sommes au XXIe siècle et vous êtes des grands démocrates, supportez-les. Donc, le plus important, de ne pas vous comploter pour faire des secrets ou des complots pour détruire les autres peuples du monde. Voilà, mes chers amis. Voilà qu'est-ce qui se passe. Le pétrole du parc Virunga. Et voilà cette histoire de pétrole du parc Virunga depuis 2007 dans le parc de Virunga. Ces gens-là manipulent les autres. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un major. Je vais citer même son nom, Major Burumbi. Le Major Burumbi est un Rwandais. Major Burumbi qui s'est dit gangster. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par ce Kabila qu'il a mis là comme major avec ses troupes. Ces gens-là, les majors en question, qui est le bras droit Kabila. Il n'y a pas de secret, mais chez vous, vous voyez qu'il y a votre je dois vous apprendre. Major Wanana Komboya, Burumbi, major Rwandais, alikomisa na ye muto na est ya Congo. Alors ngana za muto na Maniema, abima gangster na kwa moko boye, azwa ba soda na ye, bango bakengela ka société Soko.
et Total ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Télé Bino et Kambo et Banda 2007? Bande Kobolama. Cet homme va payer 42 500 000 dollars pour à sécuriser Bango, activité nyoso, chaque année, au début, le contrat va signer par ça qui est yété pour un major Burumbi, Bakabola Yangona, Hippolyte Kabila. Et alors, c'était caché. Bango, mon état que non, va travailler na Bango, ou salame. Adjoint ya Burumbi. Adjoint ya Burumbi. Il faut comprendre, adjoint na le il y a quelque chose qui ne va pas. Adjoint na ye, oyo na kombo, ya, toko pesa bino kombo na ye, l'adjoint, monsieur Ferouzi. Monsieur Ferouzi, qui est l'adjoint ya Burumbi. Il y a une mafia là-dedans. Bah, si tu ne sais pas que ton chef a pris l'argent. C'est pas cette histoire. Alors, il y a mobiliser ma presse. Alors, on me disait que pour les Camerounais et Panzana. Et bah, détecteur, non, calme-toi, calme-toi. Les tiens, ils allaient. Mon œuvre, ils allaient. Bah, ben de Ferouzi, 30 millions. Paf, pour toi. Eh, Nzambe mbongo Congo. Tala bandeko, batu bazo lela na kata Congo ko lela. Na kata est, na kata côté ville, côté Virunga, ba Kolombo kabaza ko lela. Tala be individu ba sakambo. 30 millions, taf. Calme-toi. Allez, bien balé bozui, calmez-vous. Alors, une délai. Framba Soko. Ouais, comme il est Pharos énergie. Bah, je continue. Comme bien de pétrole, ya. Alors, Bamindel Batouana va exploiter le pétrole illégalement, sans papier, sans une cop entre Kabila et deux individus. Bazo continuer à exploiter le pétrole illégalement. Donc, c'est-à-dire que ce sont des sujets rwandais. Les sujets rwandais vont s'organiser, bazo pomper le pétrole à Congo, va organiser Nango. Et après, va suivre un chèque, va payer un autre gangster na Congo, il y a Roger Kanglan, oui, Kanglan, un sujet encore rwandais. Yebalobi, ye ayakipe, na mangungu lobi, non, je n'ai pas bien compris cette histoire-là, Monique, avec un peu de côte, non, calme-toi, et là, les Kamonakor, nous sommes là pour vous. Alors, yo besoin, yo, chèque en blanc, va payer, motivé, on a camouflé auprès de la présidence, nous avons été président dans la kacha kopwana, va prochaine étude dans la kacha kopwana, ye, oyona, kombo ya Roger, Kanglin, kombo azui, yes, ya fast, car vous êtes un tout. Alors, comme dans la présidence, lobby, yo continue au camoufler. Voilà, Batouana, bazo exploité, parc ya Virunga, bazo détruit, parc ya Virunga, Batouana, bazo Mbongo, il continue toujours à exploiter parc ya Virunga illégalement, mes chers amis. Illégal parce que bazo exploiter pétrole, na motomo a levé la amoté, na kata parlement tout na bango. Est-ce que vous avez des contrats pour cette histoire d'exploitation du pétrole na kata parc ya Virunga? Ba yebi kutelo ko mogote pasi na mawa pa mbongo ba congolais eza na maboko ya batu mususu. Et bandeko, l'information continue. L'information continue, la famille Denise Nyankero dont le pétrole du Congo. Oh là là, boyote. Famille présidentielle. Oyo ba ye si oyo famille présidentielle ya Chilombo. Mwasi na ye nchokate miso bakasi fa kwa moyibi ya kala mwasi wana na famille na ye oyo famille nazo pesa bino détail John Nyankeru Kalunga chef na bango oyo azalaki chef ya chariot ya automobile ya Kabila aujourd'hui comme chef ya protocole ya Félix Tshilombo. Et voilà bango pe balobi non biso pe comme tana biso profiter attention to kufa ba pauvreté. Et voilà ma frère ya Denise rwandaise, ma frère naye ba tombe maboko na kati ya pétrole ya Congo. Nzambe na ngai. Ba rwandais, en tout cas, na yebite ba ndeko makambo tozo mona kati ya Congo, comment finir avec ça? Voilà, ba zu ba tie même mise na kati ya mabele ya kati ya Congo, ba komi sikoyo, ba komi na kati ya domaine ya pétrole, nani famille ya Denise. Famille ya Denise, Tshilombo lobi, allez-y. Prenez tout ce que vous voulez. Moi, je suis là, je vais vous couvrir.
Félix Tshilombo yebi yango ke ba beau-frère na ye ba sali une société o baza ko benga Intergrat Petroleum Congo. John Nyankeru, président John Nyankeru Kalunga et Zoé Christian Nyankeru, les patrons. Ba patron oyo bazo gérer sikoyo ba faire ya pétrole ya Congo. Bandeko, il y a des quoi. À peine 8 mois d'arrivée, déjà ces gens-là sont déjà des millionnaires. Bientôt sont des milliardaires, comme les Jeannette Kabila et Binoba Nansomeko le Congo. Toujours des pauvres en train de pleurer. Nzambe, où allons-nous? Voilà, Batouana Nyoso, Basile de ce qu'on appelle pétrole ya Congo, Basali exploité illégalement, Basui déjà, Basile, la société belée. Babendi bengi ba master bango bazaki na Burundi o bazaki na Rwanda bango nyonso bazali na kati ya Congo balobi to créer ba pétrole ba créer ba compte penda na réseau ya pétrole ya Congo. Voilà eza passe na mawa ya kotala ke makambo wana ezali koleka wapi ezali koleka na mabele Congo mais ba mususu bazali nanu na kati ya Kidiba bayebi teke un groupe de gens de gangsters oyo bazui déjà la tête ya pétrole ya Congo balobi ya bango et bino biso musu ba congolais kana kati ya Kidiba fanatisme ebele bakoti bazana ngo ba fanatique bakomi na bango landa oui biso ko landa ba miette to kumisa bango pote mokili yango ya Congo to yaki nde kotika bango nde bakolo Congo biso misusu toza na biso leloko moko na kati wana te to accompagner kaka bango mais nazo ko bituna est-ce que boyebi ke makambo eza koleka na mabele kolo Congo vous êtes tous concernés que pétrole yango oya mabele kolo Congo ezali ya bino et que moko na kati la bino asengeli atelema po ete aluka ndenge nini to libérer mabele kolo Congo soto landi kaka buzoba wana eko simba te parce que mamboka na biso moko ba misusu ba bimba gangster po ete ba exploiter mabele kolo Congo gratuitement et biso mususu tozali kolela to continuer ka kolela bango ba lobi et rester dans la distraction continuer à pleurer nous on avance et l'air bino surtout ka et cause déjà trop tard bango ba siba comme ba millionnaire ba memi déjà économie à pétrole mabele et pas mususu. Voilà bandeko bana somme kolo Congo bandeko toyokaki et comme tango à la fin olanda image za quelques minutes mais to tieli bino yango oyo tolobaka ke bafakwa ba gangster o badondwa kilobi bakanisi ke tango osila ekoki te nzoka te ngo oyo tobenga Gentil Ngobila azwaki lumbe na ye na kati ya France. Gentil Ngobila azwaki lumbe na ye totiela bino kamwa extrait image wana comme ça botala ndenge nini Gentil Ngobila azwaki lumbe na ye na kati ya France. Voilà Gentil Ngobila azwaki lumbe na ye. Voilà, le temps de la fin est là, pour dire aux gens qui sont à Kinshasa que Gentil Ngobila azwaki kabamba na lumbe na ye na kati ya mboka France. Bravo à ces combattants résistants oyo ba frappaki Gentil Ngobila oyo sorcier munene bomoni pouvoir na bango siri ndokis oyo munene mbisi lokola moto oyo bakangaki na rivière ya ono tozako benga na rivière ya Njili abimaki nani ayaki na mbisi wana bandeko mbiso bomonaki ebimaki wana moto ayaki na ye moto atia mbisi wana na kati ya mai kindoki na bango kimbuta ayaki na kindoki Gentil Ngobila kimbuta sorcier Gentil Ngobila sorcier apoma bato na yumbi voilà bakisi na bango ndenge mbula enokaki na kati ya Congo Kinshasa makasi ezili sexte inondation bakisi na bango nyonso epoli
bakiste na bango nyonso confondi nani abomisi bakiste na bango volusi oyo tobetelaka maboko asilisi bango ngala kindoki na bango nyonso abuo pia et voilà lelo ces gens là babandi kolela omoni bandenge babandi kosambwa na kati ya France babeti Gentil Ngobila lumbe na ye azwi yango comme il faut bravo bravo na bacombattant résistant na action de bravoure oyo bomenaki po ete bolelisa mwana mobali wana ndoki wana sorcier wana na mabele ekolo Congo voilà bandeko bana somi ekolo Congo avant tokota na basujet na biso na kati ya Beni en profondeur oyo nyonso ali koleka kuna na kati ya Beni na kati ya este ya Congo tika nano tobenda mpe papa na biso Mafolo toka nanu oyo ayeli biso na mokolo na ndenge alo papa Mafolo losako epai na yo esika yo ozali. Alo papa Sayala losako papa Sayala losako bandeko nyonso bazolanda biso na bino nyonso tozongisa nkembo na nzambe mpongo nzakomba akonga oyo nzambe na biso nzambe ya bakoko na biso topesi matondo mingi na mvulusi kimbongo na bakoko nyonso mama Kimpa Vita na ndenge bitumba ngo ekomi na point oyo ye alingilaki ekoma na pesi matondo mingi na bandeko nyonso bazolanda biso na ngonga oyo mbote na biso nyonso ya solo papa Sayala allô oui tout ça non papa oui alors bandeko en tout cas papa Sayala to komi na point oyo il faut bitumba ngo esalama parce que nous n'avons pas le choix il faut tolongola mboka oyo na ndenge yango ezalilaki mboka ekomi on dirait on ne sait pas comment bazo exploiter mboka wana mais est-il d'abord que olobaki makambo ya ONU ya MONUSCO biloko wana ce sont des pays genre ya bateau ce sont des bandits baza bato ko respecter les choses te awa to komi awa respect eza soute parce que to continue bitumba s'il faut les nommer olobela bango penza na bakongo na bango balobeli to lobela bango parce que bango basala mokili te bakia bapays mosusu ezala réserve ya exploitation na bango bazala bato mpo bapesaka badirective ya bato mosusu ondire basala bato biloko yango oyo papa na nyonso wana yo olobi omoni manevre oyo nyonso tozosala biso toza na kidiba bandeko na biso na ngai mpe toza na kidiba me ngai te mpo tozobundila mabele soki tozalaki kolanda biso nyonso nzela moko totika nano makambo ya kolanda bagroupe de gens bafigure ya bato tala place tokomi tozoyeba te bamosusu bazo koavanse mpona koexploite mboka bazo kosenrichir biso tozokomba pauvre fashi soki fashi beton lelo akomi na Berlin moto ayambi ye koka moko azali président ya parlement na bango awa koka yende koka wana asalaka na ancien chancelier Helmut Kohl oyo alobaka mpona makambo ya Congo on ne doit pas laisser le Congo se développer parce qu'à cette époque là ye na Mobutu basalaka société oyo bazala kobenga Otrante société Otrante ezalaka na Lubumbashi alors peuple wana ti lelo d'ailleurs abukana makolo me azali toujours sur la chaise roulante ti lombo bayambi ye wana alors toyebi te pourquoi azo kosala recrutement parce que allemand s'engager balobi cette fois-ci armée allemande il faut ebima officiellement kala bazala kobombana sikoyo il faut s'engager en quoi terrorisme en Afrique donc allez-y comprendre alors parc ya Virunga wana tolobela yango tout le temps ezalaka bango bageraka yango c'est-à-dire bato bakota kuna te tala ndenge sikoyo okomaka baexploitaka pétrole biso kwa toyebi te alors que bapoliticien bozolanda kuna bango kutu c'est pas leur problème bazokuwelelaka bavoyage na poto voyage États-Unis voyage en France voyage en Belgique bafayulu bamozito babemba batona nyonso alors que mboka esi okoma mosika bango mpe baza loin bino bozolanda bango bandeko botika kolandaka bato na nsima naye komona lisusu ambongo wana na koannexe na mbongo parce que ambongo akomi kosakana na bato liye aza na plusieurs nationalité omoni batuti ndenge basalaka mpo bakola na Congo ifo azala na banationalité ebele
na poto bazo benga mbongo comme na Gabriel na passeport italien aza romain italien na Congo aza passeport bazo benga ye ambongo. En plus de ça, il ne travaille pas pour le bonheur ya bana mboka, il travaille aza na mission ya pape, ya impérialiste. Balma ba tie paquet, balobi kende pour rassembler bango et puis on a la réconciliation. Mais qui a divisé ce peuple-là? Nani a divisé la Mouka, na FCC, na Cash. Et puis ndeni balingi ba jump sa bango lisusu. Uzomona makamu bazo sakana na biso ambu bazo saka. Oye bisaye ambu makungu sana azoka nzeke biso sikoyo et tous ça chose na respecté hein. Ambu maïba bien que lui n'est pas congolais, c'était un terroriste parce qu'il a plusieurs passeports, plusieurs nationalités. A cause la crime la Congo atimere na Vatican ke ovana na ye. Il le dit bien, ye mutati ye wana patron na ye Francisco Obenga pa akende pour faire rassembler bateau à bas négocier. Faites très attention. Bino bato bozo la na ba politicien. Boye bisabango. Na moto yo nani oya zalaka ya Kisegedi wana soki nani na yebito kumne balobaka. Oya lobaka makamata table ronde. Nous avons Valentin Moubake. Voilà, Moubake. Nous avons une sale histoire. On va même avoir une sale suite, soi-disant, dialogue inter-congolais, alors que Ezalaka dialogue inter-multinational. Dans la place, c'est comme ça, Bissou Sikoy. Sikoy, bah, moi, dit que Bissou Sikoy, tout kanga singa, tout bima, la ligi va nous calisser souvent, même à Bino, la dialogue. Oya komeka bino batozo landa ba politicien oye bisa batona bino ba politicien Fayulu Muzito Mbemba na siteka bango wana pasteur ba bosusu wana ba Katumbi baza ba paya oya komeka et puis nanyo ambongo baza mopaya sachez qu'il est étranger, il n'est pas congolais mais batie wana o ba bien na bango esalam oya komeka akozwa Fimu ya kekele angaite mvuluzi azo contrôler makambo nyonso wana na lobi bo kende boneka te boye bisa batona bino bapesa bino bambongo boye bisa bango ke makambo jalo ezate parce que toujours que na bitumba nous sommes dans une guerre de libération guerre il faut tout que na motina suka l'intimidation boboyi na yoki il y a une descente il y a délégation il y a soi-disant conseil à sécurité il y a communauté il y a ONU et qui tient à Congo parce que beaucoup de nani to éviter yekilongo azan en Allemagne kanambe azation na pouvoir te donc no kutara nani pour va traiter quoi au moins une place à moi makambo et gens moi Fayulu parce que moi na ti moto Peter Pan na ambassadeur américain bazo se saluer ba pesali mbote na moto Jacques Bemba. Alors ils ont que la sens wana. Ils ne veulent pas nous lâcher. Sachez mes frères, sachez mes sœurs, ma maman, ma papa, bitumba oyo ngo sonité. Il n'y a pas de politesse dans bitumba oyo. Il n'y a pas d'intimidation. Bobanga yangote parce que victoire est ali. Il faut bazwa o nan bazwa te. Bobanga te. Na yebi bien que kuna armée nationale ya peuple Congo azoko sala oyo il faut esalama mais bango ya wana bazoko se précipiter vite bayiba noki po babima mais biso tozala na bomoko laissez toute votre histoire ya kolandaka ba politiciens concentrons-nous pona eloko moko ba étranger to ba bien que tozala bitumba angongo atika biloko wana aza congolais te aza lui-même s'est déclaré j'ai plusieurs passeports, je peux voyager là où mon salaire vient du Vatican. Pour nous, quand on a l'école, la bâtisse ou la école est comme au Kanga. L'école est une conséquence à Bitumba, parce que le système est fait katana. Donc, si on va le qui ont peut-être par hasard de gratuité à l'école, mais ils ont qu'un endroit, c'est-à-dire il faut toujours quand le système scolaire, voilà. Il faut que maman, ou maman, papa, on n'a pas cité. Système maison oufa. Parce que sango bangunde bato ba bénéficiaire. Lycée Bosomi na bo lycée Kabamba quelque chose comme ça bakangi balobi ba
basango balobi soki minerval eza te frais scolarité eza te bon il faut bakanga parce que système yango tozobénéficie nango te alors bamama bamona mpasi te tozolite mpo système ya occupation banda basango esila bitumba na biso oyo ekoti na l'église toutes les églises l'église étrangère oyeya na mabele ya Congo il faut ebima bitumba tufungoli yango tokokoma ngo lisu te ngai na kosible personnellement na kosible ya mbongo comme aza mopaya ajungisa akende epai ya tata na ye soki François akende nous n'avons rien à foutre na pas nous n'avons pas de contrat à signer nous ne sommes pas des chrétiens catholiques ajungisa biloko na yo bana mpona yango papa sala na synthétiser kaka parce que bato bazomona ke tozosakana makambo eza lisusu ya kosakana te tozokende na gere tozokende eza komela lisusu mai te il faut tokende yango tina soka parce que bakongo balaki biso ke victoire yango oyo mpona yango papa sala na jongiso nani maloba on va voir la suite mosusu ndenge nini ezali na kombo ya mvolosi engeka papa saya matondo papa mafolo ya solo ke tokotyaso mai na monoko te toza so na ntango lisusu te ke tomaniola maloba na biso deux fois parce que s'il faut compter le nombre de morts, voilà, on a perdu plus de 18 millions de morts. Batona nyonso bakufi na mabele kolo Congo liboso na bino na miso na bino to perdre bandeko. E bandeko wana bakei zéro te. Ezo senga ke biso moko bana somi ekolo Congo to telema po ete to lakisa bapa yake ya solo bobomeli biso bandeko wana bakei pamba te bazali makila na biso. Bandeko bana somi ekolo Congo ya solo, allô? Allô, Ndeko, bon. Oui, bonjour, nous sommes en direct, papa. Oui, on est en émission. Oui, nous sommes en direct sur Lolaka Yamvuluzi. Yoka bien. Lolaka Yamvuluzi Kimbangu. Côté na YouTube, Okomona, Tozawana, Tozasusuna, VPKT, VPK, Banguna, Balingito Salate. Voilà, merci. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo ezali na tango na biso ke tokotya somai na monoko te moko na kati na biso atele bato bisaki bandeko bomiso bandeko nyonso oyo bamesana ko na biso na VPK la voix du peuple ko na ka ngulu kisi ke to changer to komina Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu bo forma ndeko po bapel vraiment na lembi bapel bandeko buto sala na musala wana poete bandeko ebele baza ko luka bazo bate to komi wapi bobisa bango tango koki toke na kati ya Beni oyo komba ezali kosalama bandeko na ngai bitumba oyo bandeko balobeli ngai ezokoleka kuna incroyable mais bango moko balobi non ce que nous vivons ici nanu to vivons na monde te mais bandeko bazoyeba te même ba autochtone l'armée nationale du peuple Congo azoyeba ye moko te azobunda ndenge nini batongo bazokufa ndenge nini baza kondima yango te ke bato wana bango bakonfirme lobi vraiment papa makambo tout olobaka l'armageddon toyoka na sango toza kovivre yango la guerre sainte na mabele koloko voilà bandeko eloko neza koleka kuna eza terrible donc c'est à dire que le violent dernier combat eza koleka en ce moment na kati ya territoire kuna nyonso na 4 coins ya Congo bitumba ezali na kati ya Kalemi opesi mbwa boyi na kati ya Beni opesi mbwa boyi boye expression wana ili koloba nini la libération ya Congo baloba ke ekozala atroce boyebaka yango toza kobelela moko atota koloba boyebaka yango ke libération ya Congo ekozala atroce atrocité wana toloba yango tout le temps ke bandeko oyo aza kondimela biso te akokufa bandeko bolandaka eza important po ete momoni bakangi chaîne Mvuluzi alobi te pesa makanisi apesi tofungoli mususu po ete bozala couper d'information te malgré 2 jours d'absence ya information voilà na kati ya nani bazolite avec qui bitumba eza na nani bolanda bandeko la MONUSCO l'ennemi numéro 1 ya Congo bandeko batelemi na kati ya Congo alobi non MONUSCO doit partir MONUSCO baye ko comprendre MONUSCO ezali ennemi numéro 1 ya Congo aujourd'hui bandeko baza na kati ya Congo l'armée nationale du peuple Congo azali kobunda contre banani contre les Ngomino. Les Ngomino, un groupe de rebelles, oyo bazana kati au Congo, qui sont derrière ces gens-là qui les ont amenés au Congo parce que
confusion, tu éviter amalgame. Eux qui sont dans la communauté internationale, quand on dit les groupes, les rebelles qui sont au Congo, ils doivent savoir qui les a amenés au Congo et pourquoi ils sont là. Il faut être clair comme ça. Tout le monde aille dans ces groupes-là, au bazar des groupes il y a des Somaliens terroristes, terroristes somaliens, terroristes soudanais, terroristes tchadiens, sont tous là, les mercenaires sont là dedans la Katiangomino. Et chaque jour, Roberwa, Kagame, tout ce monde-là, bazar pour recruter Bati na Congo. Allez simple, allez sans retour, vous le savez. De ce côté-là, Bobanga pas, Bobanga. Et bango nyonso basé le groupe terroriste parce que là on attire l'attention de cette soi-disant la communauté internationale qui aujourd'hui condamne que oh mais comment vous massacrez Batou? Mais oui, ils savent, ils sont au courant de ce qui se passe au Congo. Personne va ignorer demain pour dire que non, on n'était pas au courant. Ils sont au courant, mes chers amis, de ce qui se passe dans la belle Congo. Donc, c'est quoi? Ils sont au courant de quoi? Il y a cette histoire qui se passe au Congo. Il y a Mobulu Oyo, Batie na kati ya mabele Congo. Ndeko zo benga moeto yambo il y a un problème na kati ya téléphone na yo eza ko bima wati. Voilà, désolé. Voilà, bandeko za ko leka makamelo leka kuna bangomi no regrouper tout le monde. Batona nyo se regrouper avec quoi? Autour ya nani? Autour ya FPR rwandais. Oyo ya Paul Kagame atie bango apesi bango bateni ya FARDC alati bango bateni ya FARDC alobi allez-y bango nyonso avec l'appui ya quoi? Avec l'appui ya MONUSCO l'ONU qui encadre les terroristes. Mes chers amis, ezali information fiable bande ko balobi papa Sahela, il faut dire ça la vérité. Ce qui se passe au front ici, c'est-à-dire c'est cette vérité-là que les autres ne veulent pas écouter. Donc, c'est-à-dire que les Somaliens terroristes, que les gens du monde entier combattent le terrorisme, mais ils vont chercher des terroristes somaliens, des terroristes tchadiens, des terroristes soudanais, des terroristes de partout du monde entier qui étaient en Syrie. Tous allons au Congo parce qu'il y a $2500 par semaine qu'ils doivent gagner. $2500 par semaine. Et ces gens-là, ce sont tous Bazoya, Gogo, plein. Allez-y recruter tout le monde. Ah non, vous avez 2500 par semaine. Qui va refuser? Ils sont tous là au Congo. Et voilà. La FARDC, pour votre information, est là-dedans. Mais pour la meilleure compréhension, les amis, l'armée nationale du peuple Congo va insister que dans la vérité. La vérité, c'est quoi? Dans cette FARDC, il n'y a pas de vrais autochtones là-dedans. Dans cette FARDC que vous voyez là en étiquette, ce sont des Tutsis. Les Tutsis rwandais et les autres là, là, ils vont tenir en FARDC. À l'étiquette, MONUSCO nous parle de FARDC avec l'appui de FARDC. Faux. Il n'y a pas des autochtones dans ces FARDC. Donc, les mercenaires, mais vas-y, étiquette, il y a FARDC. Parce qu'en ce moment, la plupart, majorité de tous nos frères qui étaient dans la FARDC, Oyo Solo, ne sont plus avec eux. Ils ont compris, ils sont maintenant avec l'armée nationale du peuple Congo. Bravo à vous. Bravo à vous les ex-FARDC. Vous êtes très nombreux. Bravo pour l'effort de salut et que vous emboîtez les pas. Les autres qui sont là-dedans, emboîtez les pas. Prenez ces armes-là qui vous ont donné. Lancez ça à la direction de nos ennemis que vous savez. Et voilà, aujourd'hui, Makamoza Olekanakati ya nini yangoana. Donc, bango nyonso avec l'appui MONUSCO à lobby depuis avant-hier à lobby. Andimi Yemoko, la femme de la MONUSCO, il y a MONUSCO, Moitionnal Leila. Andimi, oui, nous on fait l'appui de Nakanoboyoka Kanel Lobby, il y a FARDC. Bazako appuyer FARDC. C'est faux, FARDC n'est pas là-dedans. Donc, c'est-à-dire que appui à MONUSCO et Zanini, appui aérien, donc appui à l'hélicoptère, il y a MONUSCO,
ils ont accompagné les Ngomino, les rebelles, les terroristes qui sont en train de terroriser nos frères. Na côté ma belle paix appui, il y a des véhicules, il y a MONUSCO qui les accompagne pour le faire monter dans les montagnes. Voilà la phase finale où il y a guerre, il y a MONUSCO qui s'est caché hier. Aujourd'hui, Baza dévoilé l'ennemi numéro 1, Yamabele Koro Congo, c'est qui? C'est la MONUSCO. Vous êtes au courant du tout. Et alors, la guerre au Boyokaki, Armageddon, et ça continue. Ni les allez koleka. Tika la moni de Komora Ben Mamsoza pressé. Allô? Allô? Allô Ndeko? Nana Bengi, allô? Voilà Ndeko Akoyi Abengal Susu Bali, les amis Balé, Togoti et la Bino Mel, quand tu as information à Bissau. La guerre, l'Armageddon en RDC Congo, dans les 4 coins du Congo. Voilà, bah c'est multiplié, bah combien belé plein. Informations dans l'ennemi, ils sont partout dans tous les coins du Congo, bah dans le nord, bah dans le milieu, bah dans le sud, bah on ne sait pas, plein, dans 4 coins du Congo. D'ailleurs, alors, bah il que on a 100 Congo sur le bateau qui est une guerre, elle est simple. La guerre sans retour, il n'y a pas de retour. Personne ne sortira vivant dans cette guerre. Là, je vous informe avec assurance, pour aucune information. Donc, brigade Moko, Oyo, Yamakasi, Ezaliwa, brigade pour votre information, brigade Ezali, 6000 hommes. Brigade Moko. Basangisi Bango Nyoso, brigade Wana, Ekoti, Namabele Kolo Congo, Ekoti na côté ya Nord, Ekiti, Ezana Katabitumba, à ce moment, Oba Kota Gilibosu, Zaki, brigade Moko, il y a 6000 hommes. Alors, ils ont été appuyés dans 3 bataillons. Bataillon Moko, pour votre information, maman, Obayebi Makamutuzo, ma brigade, ma bataillon. Donc, bataillon Moko est composé plus ou moins de 1600, 1700 hommes. 3 bataillons et côté, vous calculez 6000 plus 3000, non, plus 4800, oui, 4800 plus ou moins, plus ou moins. Batu oyo bakoti en ce moment na mabele kolo bakota déjà mais baza ko bunda na autochtone na mabele kolo Congo. Faut vous avoir l'information avec 54 camions, 54 véhicules. Il y a MONUSCO et ça à l'appui. Les hélicoptères à l'appui. Oh, et Zali Konginda. Et voilà, bakoti wa kata fizi nembwe na ba plateau, ba bali ko tika bango, ba bali ko installer bango, na les ko installer bango, c'est la MONUSCO. Mes chers amis, information au Zwaka, vous avez besoin d'informer informer aussi les amis qui sont au Congo partout que ce qui se passe là-bas dans le Congo, Félix Tshilombo est au courant. Félix Tshilombo, mes chers amis, to sengara na soda nyonso, il faut avoir mbela na ye. Tshilombo est assassin l'ennemi public numéro 1. Nakalesi Kabila, pourquoi pardonner comme moi Mouké. Mais Tshilombo, ah mais non. Vaut mieux que pardonner étranger, mais Tshilombo a à moitié congolais, les gars d'engagement, ou à Tshemo, ou la carte le Congo, à côté Batouana. Mais ne vous en faites pas. Voilà, ces gens-là sont installés na kata Bijomba. Boka Bijomba, et c'est comme Boma qui général Oyo Yangoumi. Installé dans Bijombo, installé dans Mikenge, installé dans Toulambo, installé dans plus de déjà 8 villages. Oyo MONUSCO a installé la base aérienne, na base terrestre. A Tchebango na village dans lobby. Mitumba et comme Siko, MONUSCO lobby. Non, je ne recule plus. Maintenant, Amilakisi, il est l'ennemi numéro 1, il y a Congolais. Et voilà les gens qui sont encore à Kinshasa, qui voient MONUSCO, quand ils ont la masse dans la banque. Bokoboyoki, bien besoin à Kinshasa, parlez-en même, bandeko na katapoto, le verbe bandeko na bien kata Kinshasa, MONUSCO, MONUSCO. Le temps qu'on a perdu avec ces gens-là, c'était des ennemis, ils ne travaillent pas pour nous. Et Melaxi va dévoiler secret na bango. Bazo combattre l'ennemi na biso. Donc, donc comme MONUSCO a combattre les autochtones. Les autochtones, Kolo Mboka, aujourd'hui, n'a combat avec MONUSCO. On comprend plus bien dans ce monde-là. Les démocrates, vous êtes où? Les grands démocrates, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, où vous êtes? Est-ce que nous, Congolais, est-ce que les Congo, on a demandé l'aide? Il y a MONUSCO de venir parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec qui?
Et MONUSCO, demandez une fois à MONUSCO, vous êtes là, demandez à MONUSCO. Il fait l'appui avec qui? Avec les terroristes. Et demain, vous allez nous dire quoi? Vous allez justifier ça devant le monde comment? Parce que l'information est passée. Non, aujourd'hui, MONUSCO, avec l'appui des terroristes tchadiens, somaliens, tous, ils sont là avec MONUSCO. Oh là là! Pour vos intérêts, vous faites des alliances avec les terroristes que vous avez combattus hier. Quelle honte! Quelle honte devant nos enfants! Et aujourd'hui, ils vont écouter cela. Oh, c'est vrai comme ça. La force, l'intervention de la MONUSCO, de l'ONU, aujourd'hui, en alliance avec des mercenaires terroristes du monde, les grands terroristes du monde, aujourd'hui, avec MONUSCO ensemble. Ah, quelle affaire! Quelle affaire, mes chers amis. Cherchons à savoir c'est quelle affaire quand on vous dit la démocratie. Posez-vous la question, tournez-vous la langue deux fois pour prononcer ces mots-là, la démocratie. Et cherchons de table à négociation, cherchons de pour parler avec qui? Avec des terroristes. Voilà, vous avez compris aujourd'hui qui sont des terroristes. Et en plus, des grands terroristes que hier on avait combattu et aujourd'hui pour leurs intérêts, ils font appel à ces gens-là. Allez-y. Eh mais c'est bien aussi parce qu'il y aura plus de terroristes dans ce monde. Des grands terroristes seront tous liquidés. Ils seront tous liquidés. Liquidés où au Congo? Le Vietnam 2, pour votre information. Et voilà, l'armée nationale du Congo, du peuple Congo, l'armée nationale toujours active, sont au courant du plan de la MONUSCO et de la communauté internationale. Plan Oba Sali, Oyo Bakei na champ de bataille, Oyo Bazoko Bakomi Sikoyo, Kosala, Andeko na Biso, Bayebi Ango Nyonso, ne vous en faites pas, nous sommes tous au courant. Et les vrais Congolais autochtones des 4 coins du Congo. Mes chers amis, écoutez bien. Tous les Congolais des 4 coins du Congo, et surtout, même les ex-FARDC, les ex-FARC, tous les Congolais, ne mentez pas, on dit la vérité. Tous les Congolais, nous sommes au courant que nous avons affaire avec l'ONU et la MONUSCO. Donc, on ne va plus faire confiance à ces gens. Voilà, ils se sont dévoilés qu'ils étaient là depuis la nuit du temps. Ils n'étaient pas là pour protéger nos populations. On a compris aujourd'hui. Et voilà, nous allons les combattre. Les amis ont dit, voilà, on a déclenché la guerre ouverte avec ce monde-là. Ils vont vivre le Vietnam 2 au Congo. Donc, les gens n'ont plus peur. Il y a MONUSCO. Ils ont dit, fini cette histoire-là. Ils sont mis d'accord, nous considèrent MONUSCO comme ennemi. Vous êtes au courant, les amis ont dit, fini vos histoires-là, qu'on disait, oui, on peut encore parler, venez, c'est fini. Oh non, non, c'est fini. On vous dit, croyez-moi, les amis m'ont dit de vous dire que c'est fini. Donc, vous êtes dans le champ de bataille, on vous considère comme ennemi. Voilà, Bandeko Bana Someko le Congo, Oyo wana ezalaki information, Oyo ya Topesaki Bino Lelo, voilà tout ticket Bandeko, 2 minutes, Oyo azan likambo ya kobelela biso, oyo kobelela bobi numéro na biso ya téléphone 0032 466 100 na tia na bino na papier, on affiche comme ça, boyeba numéro na biso. Voilà, notre numéro est là. Oyo peut intervenir, à intervenir. Oyo ayebi ke azana élément moko ya kopesa pona yango tozo kabino maloba ombo kabino na kati ya Lolaka Yanguruzi Kimbangu. La parole est à vous. Voilà, papa ma follow na kanisi oyo nyosi oyoki, papa ma follow na kanisi commentaire na yo bande ko wana posa na yo. Papa ma follow maloba mboka yo. Oui, Azolanda. Oui. Nyonso woto ko ba papa ndenge olobi bandeko bayeba malamu ke shikolo bitumba ekomi mungunya na biso amilakisi aza mundele na MONUSCO parce que na yebisaki bino ke ba allemand ba se décider cette fois il faut pas s'engager na guerre.
contre le terrorisme en Afrique. Allez-y comprendre. C'est-à-dire, va renforcer le dispositif WANA. Oui, papa, oui, papa, soyons clairs parce que les enfants nous suivent. La communauté internationale, beaucoup sont là-dedans. Donc, c'est-à-dire que les Allemands se sont engagés de combattre le terrorisme. Donc, combattre les terroristes qui sont au Congo, qui sont venus avec MONUSCO. Donc, ils vont combattre MONUSCO. Ou bien combattre Paul Kagame, ou comment? Qu'on soit clair. Parce que nous savons que les terroristes, c'est les gens qui sont avec Paul Kagame et tous ces gens-là, des Somaliens, Tchadiens, qui hier étaient en Syrie, mais ils sont au Congo. Donc, les Allemands seront de notre côté pour combattre les terroristes ou pas? Pour être clair, sachons bien, tout le monde bien que les locaux, c'est ça le Kouta ou Bren. Ils ne sont pas clairs dans leur langage. Voilà. C'est-à-dire le Congo n'a attaqué aucun pays. Et au Congo, il n'y a aucun Congolais terroriste. C'est pour comprendre que ils se sont engagés pour aller faire la guerre derrière la MONUSCO. D'ailleurs, c'est eux qui renforcent les dispositifs. Alors, ils changent de données, ils changent des appellations, des nominatifs pour dire que le terrorisme en Afrique. Alors que c'est eux qui, c'est-à-dire l'Occident, qui agresse, qui terrorise l'Afrique. Voilà, les Africains ne sont pas allés en Europe pour aller faire la guerre contre le terrorisme. C'est eux toujours. Donc les Allemands, au lieu de dire que nous allons combattre, nous allons faire la guerre au Congo, ils passent avec des termes comme le terrorisme en Afrique. Ils ne disent pas clairement l'Afrique parce que eux, ils appellent le Congo, l'Afrique, les grands lacs. Ils ne disent pas que le Congo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils veulent cacher tout ça, mais nous savons très bien que la manœuvre est partie. D'ailleurs, le parc Virunga, Bango va gérer Congo, lac Kivu, Bango va gérer Congo. Le mot Rouenzori, les armes, drapeau à Congo, mais ce sont les Blancs qui vont là-bas. C'est ainsi, la manœuvre en notre comme ça, les armes Kouta, tout là dans le Kouta n'a pas voté. C'est-à-dire, ça fait bien que ce sont les Allemands, les Français, les Américains, les Anglais, tout le monde nous combattons, tout ce monde nous font la guerre. C'est ainsi qu'il faut comprendre maintenant, on ne suit plus un mouvement politique quelconque. Engageons-nous dans la guerre multiforme. Ceux qui combattent, nous devons les soutenir. Ceux qui sont dans des prières, dans tout ça, nous devons converger nos efforts, nos pensées, tout ça pour cette guerre ici. L'Église catholique doit sortir, doit fermer les portes. Parce que c'est la grande merde dans ce pays-là. Alors, papa, c'est ça que je voulais dire, parce que la MONUSCO, j'ai toujours dit que l'ONU signifie Organisation des nazis. Aujourd'hui, vous le voyez. Alors, la MONUSCO c'est un groupe de mercenaires de l'ONU pour aller faire la guerre. Depuis longtemps, ils sont là, ils n'ont jamais amené la paix. Maintenant, ils cherchent la paix. Avec qui? Avec qui les agresse pour chercher la paix? C'est les Congolais qui doivent dire que nous voulons rester en paix. Pourquoi eux, ils obligent les Congolais de chercher la paix dans les rassemblements ou bien la réconciliation? Voilà, ils montrent leur faiblesse que Namandou qui va koukaté, balingi bazwa biso na tournure mususu que baluka moyen pour mapema parce que comme na suka papa sayala bande bil mozolanda moya bia ke bitumba oyo mondele asuki mabele wana eza ya mondele te mabele wana eza ya biso be na Congo les Bantou bancetre na biso bakoko na biso bazobundela biso jusqu'à la fin. Donc, il faut absorber la puissance nyonso wana po batelemisa yo mwana Congo batelemisa mabele anti Congo ezomisa kimia na mokili kati na kimia tala objectif ya bakoko bazobundela biso parce que mondele aza incapable ya kotia kimia na mokili kati na kimia mosala na eka kopie koboma et puis yende azala toujours le Coran batale. Dieu ne veut pas ça. Nzambe alingi équilibre que chacun a vivre na ndenge nzambe akela mabele na ye nzambe apesaka biso mabele wana mpoto wana yango bozomona kanda ya nzambe kanda ya bakoko na biso yango nezokende tina so ozala na elikia bobanga te papa sayala ozali wana ozali molobeli bakoko baponi yo bakio lubo obange eloko moko te bango nde baza na bobangi parce que bazoko eshue tit au double bango nde bazoluka eloko wana
soit biso to quitter soit bango va doubler va vendre na biso mais bakomi na suka bozala na elikia tozokende tout droit bobanga eloko moko te moto moko osabi eloko bango nde baza na kobanga ayebi bien ke oyo bazwa esili et puis soki tozwi mabele mboka ekokanga pendant 100 ans ngo arécupéré nyonso tobungisa bango bakovanda na 100 ans parce qu'ils ont exploité le Congo pendant 100 ans ils auront une punition de 100 ans. Pour en tout cas, Papa Zayala, je voulais encourager seulement Bandeko, Bazala na Ilikia, Babangate, Tozala na Bomoko, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a rien de politique. Et ça, comme Abele, vous, c'est Bakoko, Bamoko, quel est le leader? Pour le moment, il faut oublier. La PCC, la Junction Maloba, na Papa Zayala, comme il y a une ce qui m'a mamaki Pavita. Engeta. Matondo papa mafolo na kanisi bandeko to tiki 10 minutes oyo ndeko nyonso toza na deux lignes ya téléphone oyo alingi kobenga abenga po ete ameka komisa biso oyo apense pona oyo mazali koleka na mabele kolokongo namoni mama Kongo pe atelemi wana mama Kongo na kanisi mwa mungongo ye o koko lobela biso ata mwa moke mama Kongo nebike ozali kobela maloba epai na yo. Losako, papa nabiso sayala. Losako, papa nabiso mafolo. Losako na bandeko nyonso mabele mikolanda biso na poko alelo. Nauti kozwa nouvelle moko sikoyo eza vraiment alerte. Bauti kopesa biso nouvelle oyo que ba occidentaux oyo basangisi bana na biso nyonso oyo ba mingi la majorité oyo bavandaka na mikili ya poto eza mingi bana ya baexpatrié oyo bakota kuna oyo bakota na mikili ya poto mingi na États-Unis bandakala et puis bana oyo balobaka lingala et baza mingi oyo bazalaka na armée bazwi bango bakitisi bango kuna na est la majorité batindi bango na ba est ya bamboka lokola Beni, Kalemi, bamboka wana kuna pona se fondre dans la population de manière que kitisa élan ya bandeko na biso oyo bazobondela mabele na biso et lisusu pona kozwa plus de renseignements donc bakozala lokola bana na biso comme se fondre dans la population mingi baza neti batoyo balalaka libanda neti bashege omona neti aza shege mais aza d'origine baza baaméricain bayaki mingi bazoloba lingala misusu bazoloba swahili donc bapanzi bango un peu partout kuna na bandeko na biso donc mikolo vraiment basala vraiment bokebi et puis basala identification sur qui est qui donc batala oyo nini bayebi oyo bazalaka wana bandakala na bato oyo vraiment bazalaka wana te bien sûr bakoconfirmer comment dire information oyo parce que bazomona bato batondi malgré que bitumba ezali mais bazomona bato bazoya kaka ebele bato bazokita ebele donc basala très attention na banouveau venu donc message na biso ezakoki wana oyo tozwaki bandeko na biso na sur peut-être bazoyoka biso donc faites attention au nouveau venu faites attention au nouveau venu merci mingi Matondo mama vraiment omoni bolingo ya mboka mama Kongo aza kobela mais atelemi po ete ezali important il faut nous passer ce message bravo mama Kongo vraiment bonne guérison maman vraiment message ezaki important que elobama matondo nzambe mpungu mama kipavita abatela yo buluski mbango bosana yo te l'effort osali po te au passage de message très important. Merci bandeko. Voilà. Donc bandeko pour ko rappeler bino boyoki mama Kongo après cette information wana alobi ke bandeko na biso mais je pense que beaucoup ils ont des familles batiki ba famille aux États-Unis. Voilà, est-ce que bon toujours comprendre te
Et je pense que la plupart est cause à bana batuti. Oyo ba koti na kati parce que mwana ya Congolais ya solo akoluka yeba papa na yebisa maman na yebisa ke na ke na Congo mission ni. Voilà bandeko ceux qui bojo occasion ya ko benga bana na binobo meka ko voir ba entourage ya binobo yeba mwana ya nani undeko ya nani akei na cadre ya les États-Unis na ba américain pote ake na Congo yebisa ke keba voulu jako frapper voulu jako frapper libota na ye pote okei na mabele kolko obunza bandeko na yo boko mona makambo ekolekela bango na mabele Congo po ezali kamoma sekite o eza koleka kuna eza ale simple tokotala soki bakobima bako regretter bango ba famille na bango pourquoi bazalaki alerté bien avant pourquoi ils sont allés là-bas. Et voilà nos frères, je pense que o bandeko na biso l'armée nationale du peuple Congo basali au courant dans information wana ekweli biso en ce moment boyoki yango. Donc vigilance boyeba qui est qui, boyeba y a pas de fou, y a pas n'importe qui chege nani boluka bo interpeller qui vient tout bo fouiller bo mone ana passeport na kacha nzoto na ye bo fouiller bango o mutali boma ou nini il faut les fouiller boluka bango boyeba aza wapi auti wapi et comment il est devenu fou na kacha est ya Congo ou na kacha Kinshasa mobimba ou na kacha Congo mobimba. Donc il est temps tous à la vigilant biso tout to faire échouer ces plans na bango to lui que mbulo yo esili. On les a donné beaucoup d'occasions pour être baillé baba Kolomboka ba sur ma Kolomboka mais va préférer collaborer avec des voleurs comme Paul Kagame, appuyer les mal. Et voilà, là nous sommes arrivés et ils vont pleurer. Ils vont pleurer comme ils ont vécu dans Katia Vietnam. Ils vont voir ça dans Katia Congo, Kinshasa. Ils vont vivre cela parce qu'on a tout le temps dit que attention, attention, ne fais pas ça. Motayoka qui azate. Allô? Bonsoir, Ndeko Sayala. Oui, bonsoir, Ndeko. Depuis Paris. Donc, tout bien rappelé mon commandant, tout s'inquiéter quand tout le monde y va vidéo, c'est d'inviter se plaît, tout en ligne, je sais pas. Vous êtes en ligne là, vous êtes en direct là, vous êtes en direct. Yango bandeko tout singaki, tout sala musala wana bo meka comme ça bandeko tout, ba bloquer ki biso kuna menzambe na biso, tatanzambe ampungu nzapanza komba kongo mongali, apesi effort que to fungoli, lini mususu, to comme lelo na lolaka ya mvuluzi kimbangu. Notez yango, lolaka ya mvuluzi kimbangu. Donc, chaîne la biso, la sika yango wana. Donc, tout ça wana en direct. Voilà, merci Mingi. Communiquer la bande de merci. Merci beaucoup. Oui, nous sommes là en direct. Tout ça wana en direct bientôt. Tout ça, on l'équipe la 4 émissions. Bah, tu peux voir au milieu qu'on voit là. On l'équipe en direct l'émission. Matondo. Matondo mamako. Yaso. Voilà bandeko tout ça la solution parce que bandeko ebele baza na kata souci ebele na juba appel ebele bandeko baza kolela ba yebate to komi wapi. Voilà, informer bandeko mususu o webi ke siko to komi na la voix, excusez ngai monoko message la voix to komi na lolaka ya mvuluzi kimbangu. Bobo santé ko insister lolaka ya mvuluzi kimbangu. Voilà matondo mingi na bandeko o nyonso bazalaki na souci ya koyeba pona nini chaîne na bango bakangaki yango ezali bato balingaka vérité te ya solo te vérité salaka pasi. Vérité salaka pasi ba misusu ba supportaka yango te. Ezali déjà bandeko oyeba kango toloba yango toujours ko répéter toujours que malobo nzambe alobaka ekokisamaka. Maloba nyonso nzambe alobaka ekokisamaka. Et pour vous dire que la vérité est là. Que oyo nyonso to bandeko loba lobi ekosalama parce que nzambe alingi ke esalama. Oyo ndimi biso malamu, oyo ndimi biso te akorigito lobi ke nzambe alingi oyo nyonso ya tiaki ke na mokili ekosalama ekosalama selon lui. Donc, oyo toza kovivre biso elobamaki. Botika bango bakota. Retenez cette histoire.
bon mvulu jalobaki botika bango bakota bakosangana bango nyonso na tango tokokanga liziba tango tokokanga eloko oyo porte bango nyonso bakotikala na kati bakokufa na kati po ete bayokaki te ndeko aza kobenga mwa tozoluka toyamba ye me tozomona ye te na kanti telefone tozodekone malheureusement benga biso na numéro mosusu donc oza kosone mwa toyamba yo eza te benga na numéro oyo mosusu esuki na 92 92 voilà bandeko oyo nyonso nzambe alaka ezokokokisama na mabele kolokongo alobaki botika bango bakokota beta nyonso bakokota tobona ondima teke bakokota malgré toalertaki bango tolire attention wana eza clape moto andimaki biso aza te voilà bandimaki te mponi parce que ezalaki nde liloba ya nzambe akotia bango motu makasi akokomisa bango bateti e bakokota et voilà ils sont là ils arrivent ils sont tous là ils seront là mais attention il n'y a pas de sortie vous entrez c'est fini il n'y a pas de sortie donc vous êtes au courant bandeko moto moko oyo tosenga na bino eloko mosusu tosenga na bino ezali te eloko tosenga na bino ezali mabondeli kosaka ndeko bengi na allo oui losako epai na yo esika ozali apesi yo matondo mingi nalukaka yo mikolo nyonso mikolo mingi namona yo tozali en direct na émission na biso nakanisi olingo bakisa quelque chose papa tozali en direct na émission allo voilà ndeko allo ndeko olingo loba nini namoni telefone nde akwei voilà bandeko bana somi ekolo Congo tolobaka il est temps que moko na kati na biso ayeba bitumba oyo tobandi nango ndeke ye mpe aza na kati ya bitumba po ete etali biso nyonso makambo oyo ezali koleka na mabele ekolo Congo etali ngai moko te etali yo etali biso nyonso po ete ekomi ntango yango oyo ndeko nyonso ifo atelema po ete abundela mabele yekolo Congo donc ezali mabele na bino topesi rendez-vous na biso pona lobby na suite ya information na biso oza na ba nouvelle ya kopesa biso n'hésitez pas de nous appeler na kati ya oyo tolobaka émission na biso na mokolo na kati ya laka ya nguluzi kimbangu losako na oyo nyonso abele premier etando na ye bo partager émission na bandeko na biso nyonso topesi losako na biso na sponsor na biso officiel Mbuta MKN na bandeko nyonso oyo bazalaki na pembeni na etando bango po ete bazwa tamba landa biso na mokolo na lelo matondo